Records. Docteur Jeff Jadi, les détas, don des dieux. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Bonjour fidèles internautes et bonjour dans le monde entier. Te promets que bino tijero qui t'a Kinshasa dit. Ah, dans un stade de matin dans la Samba Play chez Weranson, le roi de la forêt. Leader Ozana ma pango belé. Leader Ozana ba résidence belé. Leader atang Sarabana. Dans un siège naé, na siège naé la Samba Play. Oh mon kilimo baby. Dans un meko décortiquer moi nda mon piroger. Aza menacer pas comédie, va menacer. Pour ça là qui avance, il va tout pas soutenir vie de loin. Tu vois, on a piroger, tu vois, ma maison, mais je veux loin de nini. Orchestre, c'est un niveau nini, bala, concert, wapi, barobette, wapi, orchestre, rokene, wapi. Pour orchestre, c'est belé, ça la actualité, tu sais, la orchestre, c'est 10 000 dans la actualité.
Rosa ba 5 ans, mais autant ba kombote. C'est-à-dire merci Elodie FF pour un soutien total. Elodie FF total respect maman est en portugais. Elodie FF na Hamburg. Il y a soutenir biso na ninga mabe. Ceux qui sont à Kinshasa, tous bien. Les grâce Elodie FF. Roi Manitou, Kelly Tsumbu. Junior Mukuna maître Toro 450 tolo na tolo na e. Yves Joe les boucliers. Eric Ndoma s'appelle masqué à Makarine. C'est-à-dire que tu as des cortiques vite fait na Ndironabiso molobeli ya Weranson. Place malobeli ya Weranson là là. Place ngala ya Weranson et vendre na Roger. Ndiro Roger molobeli mo na mboka. Tu as des cortiques vite fait na idéologie et tige. Ndiro boni. Ouais, ndiro calme. Toujours en forme santé qui toro des hommes on en a déjà. En tout cas, santé ya biso eza ensemble donc et na sepeli na retrouver sous idéologie et tige. Wana vraiment torobo sanate honorable Zakari Bababaswe. Donc ils ont une bonne idéologie. Oh, on a mon sur et ça bien quoi. Molobeli, vous avez un concert dernièrement, mais jour à concert, Moule Bets na Kinshasa, mais quand le roi de la forêt Marguerite Moula a bêti concert tina souka biba fanatique baye. Et biba nimiko polati ba comme il fait concert ezali. Mais prochain premièrement d'abord on a fanatique ba assister concert Marguerite Moula. Ouais, biba fanatique à Werason ba fanatique ne comment la religion. Oui, la religion, donc, nenga batu bandimela mutuna bango, donc, les nenga ba fanatique à Werason, bandimela le roi de la forêt, na maramne nyon surtout, donc, ba fanatique à Werason pour soutenir Werason, babanga mboulate, et l'autre tempéri morote, donc, nabiso mo pe doka mwaki, naye mo pe le roi de la forêt, bon, ya kamote po ya message na wa, ebi ke fanatique na e batamula na e bongo, au mon amna ke non, mboula main, fanatique tondaki, et tout le monde est sous présence, il y a général Betou Kangamba. Oh, bah tu belle bah que nous retourne de la école dans l'hôtel, bah monsieur belle bah retourne dans l'hôtel pour à mon atabango mais yé mon score long pendant l'hôtel du fleuve à un concert il y a Igor Rasson en tout cas ça a eu danger et ça a eu dans bateau super bah qui on a. David tu te pètes dans mon avion là. Et ça a eu dans bateau musu sur le roi là-bas hein bah donc Bruno Lubika mon propre Bruno Lubika. Bah, Panzaki dollar au centime n'a que Bamissa va se retrouver qui pour dire que Werason le roi de la forêt n'a pas fanatique n'a les balles on a vraiment n'a habité. Vraiment Marameso qui est bien après concert on a habité sur vos préparés sur ni événement ni vos préparés. En tout cas après concert on a répétition le lendemain mercredi et jeudi répétition c'est normal. Le 1er décembre tous à la on a Bibois na Tchango tous à na Bibois na Tchango voilà tous à côté on a c'est préparé. Le roi de la forêt a bengolam sur code MM13 et puis code MM14. Papa, bonjour, mais tu vas te m'abattre. Bana yete. Papa, ni n'engo ça yima boy. Cassez là pour mon bakanga. Yo comme vous me yo zibe service hein. Ah on a zibe service. Tout le monde a la servi. Et comme ngai. Ngai kunz. Yebisa kunz. Ozala ki presse. Lou. Puisque j'ai service na janvier, toza na kati ya Angola. Angola. Brazzaville balali. Omoni kuzanga kuiba ezali liwe mbimboneo. Na Brazzaville, toza pelisusu wana, j'ai service. Bato ebele bazokufa pona ba agence. Voilà. Agence ya si, ne lop mobimba. Bato ibofani na France, bozo kokende na Rennes, bo uti Lausanne, bo ke na Rennes, bo tie biloko na bino bozo na Paris, Rennes. Biloko wana nyonso toza kuya. Non papa, aza mundelete, congolais lokola ngai na ye. Zibe service. Papa, baleka ka pe sérieux boy. Merci. Kosanga mwandam. Merci. Zibe service. Agence pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Comme tu as la maître cérémonie, tu as la modération quoi. Donc
le 1er décembre toza na bibwa to sepesa bana bibwa. Le 1er décembre na bibwa bana Tchango boye belé bo Tchango wana tant on parle de Tchango on voit directement le roi de la forêt parce zana ba fanatique belé na Tchango. Azala ba fanatique belé ba zara kotwana bo to soutenir le roi de la forêt l'orchestre de maison mère David Lutete y pas Rosalana mais ndeko pire j'ai tolté za moko à part marama wenge maison wana to raison à lisusu bo to pesa ba programme maramune l'orchestre zo lekila mais yo début de ça idée de zagini ni par rapport à marambu ya vie de loin c'est là que audio moro audio ne ça n'impact les réseaux sociaux na ba groupe contacti na ba Facebook na ba réseaux sociaux tamboli mais on irait ba ne recommander ba s'appelle audio en hauteur ba comme au finga ba zo critiquer yo et le bas spécial ba merci et ben gire éviter par rapport audio message zagi ba capter message bientôt comment en tout cas ndeko na ngai merci na habité ba congolais niveau de compréhension to comment nango na habité to lukilango comme nini. Donc, les Congolais, niveau et compréhension, tu comment on a peut-être le comme donc Congolais comment il y a les camps vérifier que Mamora bandi a bandi goloba. On vérifie que tu yogi a bien pété au bandi goloba. On comprend. Charlie Nungi vit de loin aza massa na ngai, aza famille na ngai, ndeko na ngai, camarade oyo azara na bien. Tokuta na naye na bevenema pas ba maluma avocat et pas ba Willy Musheni. Tu n'aurais pas Bruno Lubika Mbonga propre. Charlie vit de loin à Zarananga bien, c'est un frère à moi. Vous comprenez? Alors, ngai pe logo la yo, ngai pe logo la batu tout qui to comme retard na ba réseaux sociaux na ba Facebook partout bazo balancer photo mo be ya vit de loin, il y a rekonda et ça la biso tout passe ba comme vit de loin danger. Ngana talo pendant 2 jours na mituna qu'est-ce qui arrive à mon frère? Pyrogène a son numéro Charlie n'a bandi Robengaye ezolekate. Donc ezolekate pendant toute la journée hey, c'est qu'il y a un problème. Allez na moni voice mo euti ba poto ba tindi pasteur mo alobi que non to prier, to soutenir vie de loin, c'est notre grand artiste en tout cas pour la santé na ye pour na boto soutenir ye. Pasteur wana alobi il faut ça la large diffusion. Moutuyon solinga vie de l'Ouest, ça la large diffusion. Large diffusion, là, qui si yo peut na partie na yo peut passer sur cette information pour na ba musu super bayoka pour que communication na ele kagitoko. Yango nga projet on a bengi Charlie na zoyete nga pe na sali large diffusion. Nga pe na sengi ga ke no mutu to linga Charlie alinga vie de loin à soutenir ye, ko soutenir zaka mongote. Ko soutenir zali la musu moralement, matériellement, spirituellement, on comprend pourquoi pas financièrement. Maintenant quand tu en as pire j'ai pas ni identité nanga pour pianga mongo, n'a pas ni numéro à banque ou bien numéro nanga compte pas pianga mongo non. Nana l'obligation qui collecte des fonds et ça mina combat il y a Charlie en tout cas muta kanga muté maté mutu tout au que Charlie vit de loin à se pelisa yo peut rendre à sincère pour que artiste na biso à revenir la santé na qui toko biso to linganga wana. Alors et tombé na matoyi ya bato yo bazanga na bango impact bato mutolo la Henri sori papa Henri aza comédien sans impact na nenga impact ya idéologie ba comédien to ebeli maramu ya mokili nde to ebeli molobeli eza maladie na boloko ba bomba ka sango na ngoti po peut-être yo sango panza comme la mutu mso na kisi traitement maladie wana si vous et tombé na matoyi ya mutolo la papa Henri sans impact pour azana position te to ebité sur la salle théâtre ou bien à comme journaliste le rôle yo donc à se permettre un micro aya tambusa comme mon ngai et pas battu la banga sans impact balo bana comme piroger il n'a za la mabe so que soba lobaki phénomène l'a dit ou bien Saï fiston ou bien Siatula ou bien Lombe Sukari ou bien Muyombe gauche ou bien Kikedi ou bien Nani mais bato soit qui on a tobi bangota et en plus donc kebisa yo papa Henri na niveau note piroger nga ba otanga na papa Henri to tambola ba bengote ba yebi oti ba yebi papa Henri te na marambu oyo na media ba yebi oti donc ko meka to moni ba courage bo comment na ko meka musa peut pas bato ba megarate nazo ebisa yo papa Henri soki papa Henri oza sans impact nengoza orosala ta 100 000 émissions ba oyeba oti pour le théâtre au cocarien au longue peut sauver au cancer au sale danger balar sara goza sali pas peut sauver au soni
papa rizonga pe sobe okufa na soni mpo na nini okomi kokoma journaliste depuis quand yo papa okoma journaliste zonga pe sobe tala muninga samba mwana nzambe komi kitisa eza élévation lelo samba ye wana bu samba azonga palais samba malamoko azo voyage akenda na mama Olive papa Henri oza eloko te papa Henri oza rien na solana yo na nenga media soki papa Henri soki nini oza eloko te yo oke tambusa koma pi Roger mwana mboka esopi yo oyebi ke oporte parole la vie de loin te bino nyonso to bozwaki courage a oloba na koma pi Roger boa porte parole la vie de loin te vie de loin aza na bo moi ye mo pa yokaki yango avandi kimia mpo ayebi wana eza souci ndeko na ye ayoki souci asali acte ya bolingo mpo na ye me bino esopi bino ti nganga nse kutu eza mbali osombo mama mbali osombo nganga nse kutu ata eza Linda Kardashian isongola masa na ngai Briefly la merveille nganga nse kutu ata Michaud eza nde bino sans impact bakomédien nsima ndako art eza te maîtrise eza te mayele eza te okomprendre bokoma basia tula mokoni ubia bamambri koko bokoma elombe mokoni ubia masasi bokoma mokolo nini bino lie boluka bocreye batéâtre bosekisa bato lokola bavideo basekisa lokola bapakalo wi basekisa lokola bamasala ngai sundiata oyebi na makambo yango ka masala ngai sundiata moto abengi nga abi yaya nini yango esusu boye ntango na explike ye abia ezalaki nde bongo me bamasala na basopani bon mpo ani omoni moto amayele ntango oyoki likambo ya muninga internet peut pas comprendre biso moni bato batala baza mikolo ba responsable ba otala biso bato ko ba Yves Joli ba otala biso les boucliers soin makasi Yves Joli bato ko la ba venanga gacho noble les vrais noble dans les sangs ba otala biso mais ko expliquer biso maloba oyo loba na audio s'il te plaît ngana lobi na audio boye bonjour bana nzambe bonjour ba millions de fanatiques bonjour ba autorité bonjour artiste bonjour basoda batu nyonso tu oyo bazoyoka nga na minute oyo batu to bolingaka Charlie Vinungi vie de loin toti ko remarquer que balobi aza malade aza en danger donc azo nécessité soutien na biso nyonso tu to lingaka to soutenir ye moralement matériellement spirituellement financièrement on comprendre to soutenir ye pour que artiste na biso a reprendre bonne santé na ye ndenge to lingela ye ngana lobi bolingo to sala bolingo o nzamba tikela biso bolingo ela sake bo ba démon bo ba esprit mabe bolinga vie de loin te bato nyonso tu bo saleli Roger mission pour bo finga ela sake bolinga vie de loin te pour Roger sali pour na bolamu vie de loin mona mboka Roger sali message pour na bolamu ya vie de loin o comprendre ale bino lo bolinga ete ba jaloux na ye bomoni net que Roger alinga atombo la vie de loin o comprendre ale bo ki souci bo bandi o sala be mission bo zoba na komba Roger bo amuke bino so tu amuke Roger na longoli dernier message pour ba comédien na longoli ve na ngai choupette choupa na longoli ka ve na ngai dadi ki dambala en tout cas la landa ki sagesse na ye ba isil pechanga wana batuna ngai to kocha kitoko ngana masa ba Christian Shoga ngana master ba ngana za ba ngana fanatika mangwa ulai o comprendre ba mangobo wana bato ba bi Roger ba bi sagesse nanga donc bino surtout au boloba ki mabe na komba Roger sopi bino Roger na niveau na bino te pe na otika oza na niveau na bino te na yebi ngate Roger comment assister ba comédien na maram na bango nyonso na yebi ngate tous les problèmes so ba comédien elonga Roger zalara pona linga bino mingi pona linga to za l'ensemble yango pe souci ona et animaki ngai na sala message pour la vie de loin bato ebele basala yango ebele mais bozuka ya Roger pour Roger za mbuma hôtel la kola nzete et sopi bino voilà Roger to naviguer ba si ba comédien baza branché ba oki message na yo ba comédien te to tika ba comédien calme ezali ba récalcitrant
Bacomédien te. Natangelo bacomédien. Quand nous parlons de comédiens, ils ont un phénomène là dit sobe ba mangobo, ils ont ba fiston saï, ils ont ba pouloulou, ils ont ba vie de loin, ils ont ba sundiata, ils ont donc ba kikedi. Ba papa na ngai papa na ngai nani muyombe gauche bango wana ba comédien oh mais nanga olinga amona ba sali kombo na ye yo sali acte malamu ezongela merci ba peso merci ba pesa na mbwa mutu lokola papa ari soki papa ari wana aza pigeon voyageur aza ke pesobe aza ke pesobe ale alongwe croyant que à quoi il se sobe. Ok, les lois à combattre sans impact, sans idéologie, à y habiter à côté de monde internet. Vous comprenez? Papa Harry, sans impact. Bayoki, maison mère Boni, maison mère, tout le monde est le roi de la forêt aux États-Unis. Après, tu as vite fait à Paris, on a vite fait puis à Kinshasa. À Elibisonine comme message, comme ni n'engagé aux États-Unis, bien que vacances, tourisme, bien le roi de la forêt à Kenaki, d'abord, premièrement, côté la famille. Surtout que Madame Awerason n'a pas aux États-Unis. Le roi de la forêt Awerason, deuxièmement, à Kendaki, qui a la mastering, mixage, il y a album, Toza Bimsa Mikolo, un combat formidable. Il y a un peu Salemaki, à Kitaki Paris, pas qu'on a base, Nabiso, fan club, président golf Kizola, pour qu'on a base et belé, bazakuna, bakutana gipe, Mami Loulen dans la Strasbourg. Batunion surtout président d'homme dans l'île bakutanaki et les gars qui toko honorable Lutumba les gars qui toko il y a au moins le roi de forêt zongi pour total non mambotali campagne biso tout obi que Werason aza ambassadeur de la paix et aza candidat député national na Kikwit candidat député provincial awa na Kinshasa notamment na Kimbanseki il y a au moins Werason azongaki pour na activité ya campagne autoza nango pour que entamer campagne électorale. Mais bien sûr, campagne, le roi de la forêt, et puis tu as un ministère Nabino, le roi de la forêt, il ma pango ko le ministère de Kinshasa. Et puis ma pango le ministère de Liban Mboka, mais autre ministère Nabino, c'est l'Oscar m'a confirmé et ça bat donc disons que le ministère pour na Libaku a confirmé batuta au Kosabatu que ministère Morotara dans le pont aux États-Unis. Le roi de la forêt c'est Léo Azamisanzala. Il m'a lobango déjà à l'obak. Yé batou mon la combat Werason pour na baluka moam lo meya. On pas parce que des bango moko baba sans impact. Mais pour Alzoa ta moi 100 francs babi batu yango mona ba provoquer combat Werason. Batou na ezanine ka c'est ça la bino abezanzala. Donc, musicien a déclaré déjà que Zanzala Mtetine d'Arabon a bilobé là. Donc, c'est que Nicolas Zanzala. Donc, bon aider. La samba, musicien, ce programme, il y a l'album, c'est là au monde, c'est là formidable. Et comme il y a un niveau, et puis, musicien, il y a une chance pour l'album. Album, c'est ceci là, en tout cas, formidable, les marché single. Il y a des chansons, il y a 3 génériques, et ceci là. Des chansons notamment Nicodème Azan Nzembo, Café Room, l'ancien doyen Azan Nzembo, et en plus générique Missa tout Diego Azan générique Moko Babwa qui est na Croix Rouge, Jamaïque a 2 génériques Moko Babwa qui est na Yemoko et Moussou Babwa qui formidable Babwa qui est na Golbert, donc 3 génériques. Donc 3 génériques na des rumba, yemo le roi de la forêt immunité. Non, mais Banzembo on a c'est Mbami Werason a invité ça le roi Ezade. Dans le roi de la forêt Paloli, surtout dans Nzembo à Café Room, na Nzembo pas Nicodème le roi de la forêt Paloli, na générique Otobengi parking. Bon on appelle le roi de la forêt Paloli na parking et surtout dans Mambezaka, yenda cerveau monteur, yenda mtasala nyos. Merci, dernier message nous prenons bana maison mais tout bolando c'est net moment. Bana maison mère nyos bosili ki bobenga bolobi ba comédien balinga salir comme nanga eza ba comédien té. Eza ba récalcitrant. Batumo boye ba luka ba sala actualité na porte-parole à Werason, atuka na Hollanda bango té. Na tangel bino ba comédien.
bato ba comédien na tenge bino puis Roger qui est pas le roi de la forêt petit n'est pas vidéo là ça depuis moi trop akindane ba mikili vient mais ba mikili bien si le roi de la forêt mais poto aya pe asik ça batana samba mais au petit n'est vidéo là za maladie le roi de la forêt zo bouleni attends mon pour na soutien petit en tout cas na solo la ki na Sundia Tabazaki na vidéo là apprendre que vidéo là maladie vidéo là est bien mais seulement que muta ote ko bela nzoto za okonda on comprend notre sona Sundiata a confirmé que vidéo là zo bela te azane bien mais moi quand nzoto za okita par rapport ndenga utaki maladie donc tous en biso à l'aise Charlie vidéo azana est bien mais ce pour les gars soutenir yé o benga yé o prier pour na yé o lingara azala bien ko hésiter te sala yango partout au monde a sali collecte de fonds pour la fille de loin parce que c'est notre grand artiste azo mérité soutien à ce qui s'est battu bi ko ce qui sont vie de là c'est que ça battu et ana mutu musu ça bela avec ces hommes menacés mais ko se gaga mamba vie de loin azongi normal et ana batu musu ana souci ana ba problème so gars moni ko seka ba sobe ba sai ba Sundiata ba dadi kitambala ba nini mutu azongi bien. Donc pour dire que c'est très nécessaire dans la société, alors il faut tout soutenir bango. Message à Souka, sombele Souka bisanga bolobo Souka bingwale maluko Souka Kinshasa. Natondi bino botondi banso bo piaki miso pe mato mabino na tina bolandi lolaka ya Congo. Mona mboka piro jo matalata mabino na mbisa tokoka kobete masolo atali elombe mobali mona mboka werason pe na mambima ya mauti toti kobeta. Na pesi mbote na ngai pa ya Cherry Vangu le pépinière na Matadi. Tata James na Matadi na pesi mbote na ngai pa président Hilaire Lele na bosanité le docteur Ig Malongi maboko majorette docteur Ig Malongi le chancelier de Werason na pesi mbote na ngai pa Bruno Lubika mon propre Bruno Lubika na pesi mbote belé na honorable Tim Sintoya na pavillon 5 donc na bosanité Bijou Kalumu na Mama Paradis donc na pesi mbote na batignon surtout na maman si de Jiman Pata maman honorable si de Jiman Pata maman na exaucé na Gladi batignon surtout balinganga masananga Antonio Bancario na Hollande Rolif d'État na Strasbourg ale bisika na Belgique donc kebisa mutuno na théâtre Simba na eta romo luka ba journaliste kebisa ale bisika donc batignon surtout na pesi bino mboti merci tout le monde na samba donc kitoko to bisaki bino to Kinshasa une fois de plus stade yango na sima na biso la samba yango na face na biso Kelly Charlotte na Canada grand frère propre Caleb Mukombo na Ngmanzu Elodie Fefe na Hamburg maman it my grand Caleb Mukombo David Lutete Kelly Tsumbu OGF de Paris maître Junior Mukuna maître Toro Gacho noble Gacho noble, toujours noblecité dans les sangs. Djogo Mongo Angolais international, Djogo Mongo Rishi Makese, Parlement debout, staff complet de Fali Poupa, Rishi Makese, Junior Ikomo, Robi Lambabe Ikanto, Boko Misansango, Mendesh Aigle Fumusi, na Pessimbote na Kelly Tsumou une fois de plus, très mystique. Eric Ndomba s'appelle masqué à Macarine. Yves John, il est bouclier. Souhait Makasi propre. Toujours. Tu as dit à la Samba Play pour nous avoir information. Tu as eu information à la Samba Play. Et puis tu as tambola, tu as décortiqué, tu as kota. Doris K. Mediman top modèle. Doris K. Mediman top modèle. Moutou Yambongo Souhait Makasi. Axel AK47. L'homme à la résidence Gianni Vexas. Yves John, comme ça message. Axel AK47. L'homme à la résidence Gianni Vexas. Doris KM top modèle Souka na banoko ya Jones Bouba za propre makasi ba ochebiso poadi donc to suki rapport à l'homme merci na technicien merci na bana kin bana monde entier Isaac Mambolo David Lutete allez baf Enos Docteur Jeff Jadi Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que